contre le gouvernement congolais. Ah, contre le gouvernement congolais. Basa mama malamu te. Obuka utengini. Osalini. Oyo leta yo teki. Mais yo leta yo obuka opesi loko te. Kolela na biso moko bana mboka tozo souffrir bato musu bazo sa mitala moko biso tozo souffrir. Babuki bandaka bato awa atani senga si bapesi bango tie eloko tie bandako na wana sindaka général ekwei. Ndako général ekwei atani senga si bapesi bango. Bato za ba pasteur comme tu musala ndako a pesa okete akende wapi. Za pasi kotonga ndako toyebi ko banda na brique aseti ko tombola c'est pas facile. Siko bumbasa ni na mboko. Baja bakomba mboka. Bakomba mbele. Ba MP 2 mois. Afuti mois moko mais bazembe MP ya mois moko. Musala bangoni. Basé le côté. ah. Basé le côté. Message na yo zali nini par rapport à démolition oyo. Message na ezali Papa Costa Mutamba akangela biso Kabila. Ah, Papa Costa Mutamba akangela biso Kabila. ate baka mbote. Tunda tongimbo ndazunda kunebo bijou ne pendant 20 ans. Mais buka na mko moko. Après on a dit no pongi calme, on a dit no pela te na buki na pour lanzela. Oui, on pour lanzela mais on salini Nini? Souci na nga makasi ke na bande ona biso ba congolais loko mo ba retenir na mutu na bango. Tosomba ba place nyonso biso mba somba te. Il faut totala ba place musu o somba potale lo ba conséquences. Twana ba famille mususu ba perdre ba bilo na bango ebele. Ba famille musu nde bazana boye kotala boye ba piquer kutu ba musu ba zu ba AVC kotala ba combien de millions ba dépasser mais ba ko sibisima ba ko buka eloko mo boye. Au perdre yebisanga ba locataire comme otaki na 14 ans c'est bango mbongo le temps mutazo ça. Bana bato basalaka na gouvernement na bato bazotonga biloko yo pendo za mboko to kotonga loko. Okoka wapi? 3 niveaux, 2 niveaux na centre ville à Kitambo. Papa, il faut dans ton gouvernement. En tout cas papa to ça d'accord pour intufumer les cas na Congo. Nini? Intufuma donc mituka batu balabala ba point c'est ça té. Donc oh salami to sepeli pour le gouvernement asa musala na po mituka leke belé batu pe belé mais ba balabala les ça té. Na sepeli kutu makasi parce embouteillage ndenge komi na mboka. Tola posa banzele kota so nzela lelo koti nyoso ezala te. Likola ko somba ba espace ko kanga banzele ko mke yango moni l'état a eu ba décision que akoma ko buka ata 100 mètres abuka na etona posa nzela pona nzela lelo musala ba société mambo comme ebele yebisanga ta yo moko kolobela gouvernement musalonde ba bandi et suka boete parce que soko et suki pe boye ozape cause ou bien facteur banditisme bato bando bomba na awa ba acte ya vagabondage bando sama est-ce que ndenge l'état kwesi ba biloko oyo est-ce que aendamize bato oyo est-ce que apesi bango quelque chose. Merci na confiance pe na fidélité à chaque fois bon messani na kopesa na PSB télévision comme bon messano bebi ke biso équipe mobimba ya PSB to kitaka juste na terrain pour la kosala o ezali bongo ba enquête to yebi ke tozali na Kinshasa la capitale de la République démocratique du Congo wapi mokano ezwamaki et pas ba imboka que esengeli kobuka o ezali bongo bandaku oyo batongi yango en respectant la loi te, c'est-à-dire bandako batongi yango na balabala batongi yango na nzela pembeni ya prince oyo gouvernement ayebaki bongo na ko décider kobuka yango tozali bongo na commune ya Ngalema précisément la quartier Mofleri tu dis que Mofleri ezali parmi ba quartier oyo yo et bombi Basta na biso lokola ba Jibe Mpiana ba Koffi Olomide beaucoup de grandes personnes oyo bazali bongo résider na Mofleri to komona lelo tracteur ezako kita déjà ba la démolition
na quartier Montfleury. Alors biso PSB na système à liso likolo ya liso toye tokosolo na ba imboka to tuna bango. Est-ce que avant babuka basinaka population ou ba pesi bango kanyaka ou ya ike babuki yango ke ibongo ya ofele parce que ba ki bongo na ko respecter o ezali bongo ba principe ya loi. Alors pour la première fois, abonnez-vous, partagez, likez cette vidéo et comme ça la bongo plaisir makasi. Merci Toleka. Moussale Bandi. La coupe.
Aristote sur la biso na ba imboka to ebike ba to pousa la biso. Na pousa ni penda na pesa mbela ba ike. Eloko mbote papa. Mbote boni santé comme non nani. Ya Fumukimbangu comme la papa Fumukimbangu tokala Cédric Tumu. Fumukimbangu to moni yo o za mabele na yo ha. Ya. Na tondi matondi parce que ndimi ko ba la micro ya PSB bete na biso li solo. Eloko ni désolé ka la quartier ba buki. Na quartier joli parc oyo na veninguma pe ma campagne ça se passe. Ceux qui soi-disant mais c'est caméra à son bandaku oyo. Et ezaki ya Tony Mayokap. Siko yé na bijou na yé oyo ya sepeli. Apesa Congolais peuple pasi babuka. Na ndenge nini? Babuka po eloko ne oyo emonana. Ezaki yete ta décider. Bon na yebite. Bazape na ko na ndeko ne oyo bazaka na ye na otanga kombote. Na boye babo manga baluka mboko bakanganga mais na lobika ki mais c'est caméra. Eta que président Assemblée nationale. Mais tu a buka biloko ba tu boye. Batouana, ils ont la gouverneur de la ville, ils ont mon amboka te Kameri. Gouverneur de la ville. Mais c'est Bumba. Oui. Parce que Bumba ça ni namboko. Ba jean ba komba mboka. Ba komba mbele. Ba MP 2 mois. Afuti mois moko, mais ba zembe MP à mois moko. Musala bangoni. Ba c'est le côté. Ah, ba c'est le côté. Bon ça est le côté namboko. Mais ba besoin nzela la bino fonga ba tika nzela. Ba na mobutu, nzela o ezalaka. Badege banda ko salam babuka bo tango buki mundo pesi combien ba imboka ozande ko na Congolais pasa mwa ko sepela na ngote ina sepela te eza mabe tango buki eloka muninga ba deli combien ko personne ba kufi na souci pesi combien rien à faire. Apparemment Kimbangu ozali contre na likanisi oyo ba imboka bazwaki obuka banda ko contre le gouvernement congolais. Ah, contre le gouvernement congolais. Basa mama la muté. Obuka utengini. Osali nini? Obuki oui to nimi obuki ofongoli nzela mayele kalangu. Osali nini? Gouvernement président biso avec beaucoup de respect Fati Beton. Nous tatombolo. Na pesi ba mbote sikaza. Mais asa bino yi azamu konza mboka ya lobaka. Avec peuple o ba kitani na ye. Bosani. Donc batu ba kufi na souci ba sale ba vesawa. Belé to moni awa. E belé na gitambo na rai. E belé oyo leta yo teki. Mais yo leta yo buka opesi le côté. Tout ça batuti. Ozo ya maronde ni. Esa nga mabe. Message na yo et pas ba kondia mboka na gouverneur de la ville. Bato na so azu mokano ba sala ba démolition ko buka banda ko zali na nzela. Ndeko. Moi message na nga penda ona poser eleka na media. Eleka bien na media. Mokonza mboka bana yeba o tu baza ba baza awati taso ndako na bango ezawati ah bango tu baza liba ntango pesi muninga pasi pona eloko no o emonana après sima nango on a ta prince mais obuki prince to monite nzela to monite eloko ti yozolia na yo c'est normal te to za peuple congolais ou même soti wa ato bano mboka se kufa nango bien mina biso bien se kufa nango bien mais siko okene okufa ngotiwa Itiwa tout ça batu ngatongi mbo ndazunda kunebo bijou na pendant 20 ans mais buka mko moko après on lali no pongi calme on lali no pela te na buki na fond lanzela oui au fond lanzela mais au salini nini OK c'est important ah au buki non mais siko au salini ah au selo de OK merci Kimbangu to mo Kimbangu bande ba benga ye asa pe musala. Merci na yo to meka pe ko solo bande ko musu. Na pe no zo banga. Na pe ka mu na zo na passe na sengote. Po mutu akufi ne loko na esanga pe bien te po congolais. Ah OK, merci Kimbangu. Kolomo kila batela biso. Mais non c'est pas le message on a lobby. C'est l'équité na mo za pe ka avantier. Ti ba Alexa. Solo. Matondo. Matondo Kimbangu. Donc, tu vas continuer toujours au Solana, Imboka, ou tu vas kuta sur place, c'est si ka wapi démolition,
ebi na kosalema mwana mboka mbote kombo na yo nani kombo na ngai Andele ndeko Andele Andre Kimbuta mwana Mongala o Kimbuta ndete oka yo ngai ndeko Kimbuta yo po kamaka mboka oyo me yebisa biso qu'est-ce qui fait bana ko buka lelo bon papa wana depuis na botama na mona wana deuxième fois wana ezali kambo ya bato mboka bakonja mboka ndenge batali ke mboka ndenge lolenge bazo tonga mboka nde biso etali biso mwani boto ebite ide nini ezo ya na ye na makanisi na ye aza nango na ndenge azobuka bandako nde yango moni kete babuki bandako biso misale eza te na moni mabende na belelaka mabende na sombi te me nabunda makasi ekomi likambo ya makasi na nde ekomi koleisa bana na mwasi na ndako yango moni nasimbi libende ngai Andre Kimbuta mwana Mongala Andre Kimbuta mwana Mongala sikoyo bato babuki ba immeuble na bango kitoko boye ezo sala ndenge nini so zaki yo babuki ndako na yo be pression ndenge ozala nini zo lokola yo babuki bon wana epa nanga na muto na eloko te ekosala nga pasi au contraire makambo mosusu totala mbongo mosusu eyokota awa eza ya biso moko bato bazoutango mosika bazoyiba gouvernement bazotonga kaka na mbongo wana yango wana nzambe kolela na biso moko bana mboka tozo souffrir bato mosusu bazosala misala moko biso tozo souffrir eza makila bana Congo yango wana ezotinda ideke bakende bukaka ta bongo oh donc kiso totali pe bandako babuki ya bandako bakonzi pe ya mboka bazali awa oui bongo mutu pende oyo aza na eloko ta kotonga biloko abo ya solo bwana bato basalaka na gouvernement nde bato bazotonga biloko yo pende oza mbongo tokotonga eloko okoka wapi 3 niveaux 2 niveaux na centre ville ya Kitambo papa il faut za mutu ya gouvernement oui il faut za mutu ya gouvernement oh Kimbuta oui papa oyo za mutu opanze bon tozoloba malgré tout mboka ekoma so olobi bokomi na ngambo mais pasi toloba nde ba vérité ngambo ya ni okomi nango bongo tala na mutu lokwanga musalo nazosala pasi tala boye olie biso bato tomona pasi tobanda koluka tozaka na biso ndenge omoni baétats-unis tosala na gouvernement te okokosomba eloko te seke sosala eloko oza na avantage ma boyibaka libanda na nsima bandeko no baza minene oyiba kosalaka biloko mais biso Kimbuta oyo oza immeuble nani yo tozoyiba makambo mwa bien papa immeuble na couleur ya mutu yango nayebi ye te elongi nayebi ye te namoni kaka couleur ya immeuble nayebi te soki mpe kaka bato yango ya biso soki kaka biso nayebi te alors message na yo epati bazotala yo na bakonza mboka na cadre ne basali démolition na ma campagne awawa message no asuki ezali nini na micro ya PSB en tout cas vraiment message nanga eza na ba mosusu bazosepela eza pe na ba mosusu bazoseka ezala kwa mawo ngape mwa muke mawo ezali mais mingi eza mokonza mboka ne moko atali kete mboka eza bongo atali pe mingi basali biloko yango kasi baneka ceinture na ekaka bon ceinture chef de l'état bakonzi papa oh bato yo kasi bandako eza bato ba civil eza l'état eza bandako bato l'état yo za bongo te yo kotonga siko bato l'état bato basalaka oui merci Kimbuta le message est passé en tout cas vraiment na sepeli bon to petit peu ba iboka merci to petit bango pe mbote biso to souffrir na Congo ka boy to zo bunda biso na mabende ka ndeko keba oya kokoya kuna yaka nanu Aristote yaka to sola ndeko yelo bi azoloba ya mabende ebite ezali nini ndio mona makamba mbote ndeko komona nani ya tozali wapi ngai mabele tozana Kitambo nani mabele lele tozana Kitambo komona mabele lele mabele lele betela biso nanu mabele lele nini botoyo constater babuki ba immeuble ya batu mais alors ezali vraiment nini na mokano on a gouvernement est-ce que vous allez d'accord ndenge za boye to mona ka mboka ngo ndenge tambusama mais poso e banaki c'est ça poso banata nini
Oso bana tende ni to mona ka mboka ngo yeta musama okola batu mo boy to na mboka na biso te. Babouki, est-ce que vous êtes d'accord dans mon cas de gouvernement? Vous êtes d'accord? Nanda kwa bat? Eza biloko ya l'État ndi Babouki yango boye bata pour sortir. Alors message na yo la tuba otala yo na lombango ezali nini? Bon, message na eza boye. Nga na minute on est poso nga na mona ndi Babouka biloko. Bon, bango moko l'État va donner solution ndi ba sala makambo na bango. Ok, merci beaucoup. Azaye Mogote, to mekape kosola. Nandeko nanga yawa, ndeko komo na onani? Komo na nga Josué. Ndeko Josué tala kamera. Nazo tala e. Yebisa biso, toye awa na ma campagne précisément na komina Kitambo. Na komina Kitambo voilà. Yebisa biso Babouki bandako. Est-ce que mokano oyo boza d'accord na ngwe ko buka bandako ya bato batongi ba niveau ebele boy? En tout cas, papa, tu es d'accord pour intufumer les cas na Congo. Nini? Intufuma. Donc, mituka, batu, balabala, va point c'est ça. Donc, oh, salami, tu sais pas le gouvernement, à sa moussala na eh. Pour mituka les kebele, batu pe belé, mais balabala les athées. Comme ça, on va sali. Le monde n'a pas papa Fati Beton. Mais monsieur Balobi ke ba Babouki mais batongi te. Bon, yoko sala mape kaka. Loko eza kombo 5 chantier, yoko sala mape kaka. O sur 5 chantier. To tsango 5 chantier pour musala sama kitoko. Yo to tsango. Bon, to ko benga ngo parce que donc ezo sama makasi banda kuda ba immeuble, ezo longo ezo bukana. Donc yango to tsango 5 chantier. Ah yango bo tsango 5 chantier. Na ndenge na yo. Na ndenge na biso ba Congolais. Alors batu ba Holanda yo pesa message pa mokonza mboka par rapport au sala au gouvernement ya ko sala aussi minini ya motuye au chef de l'état ko lande pa ina yo. Bon na sepeli kaka na musala oyo po ba prince saison nga mike. Batonga banda ku pemela prince loko l'état moko azui gara ya musala na ye asa musala na ye kitoko. Biso pe ba to za sima to sepeli loko ba Congolais donc tous meka ko mo espace na mboka na biso. Na bilo sepe bo buka ba mabanga bo zo mabende. To zo mabende mabanga ko sepeli penza. Ba ko sepela wana to sepeli po to eteka to zo mbongo. Merci. Na sepeli papa. Comment na onani a tozali wapi? Toza na entra mon frère. Kombo na Bernard. Totaka ndenge l'état zo sa musala na ye. Neti biso pe to bando travailler wa. Mais tout le monde va y buka, tout le monde peut biloko mais tout le maison. Na moment pe le roi tout le maison. Yango pe to ko santé na ka copie kande ba buka to zo moi ba mabende to le ta moi puisque moi copie avant na to le to zo maison. Yango pe to ko santé ka copie mais musale continuer mais ba tikaka boité. Le roi propre salemi boy et la qui s'appelle kaka partout mais bati kande na bati kangonde te po abiso na moma o tozoli aka awa mais wa moma o ko komi boy l'état sa ne misala na ye. Merci de gouverner ka to muke yo bisi biso ke obana ko sala awa izaki nini awa ezalaki tozali na maison ba ndie bazalaki awa bateka ba ciment nyonso vraiment ba banda ikoteka mais le roi to monika boye o ba ya obuka biso pe choisate ira makambo ya l'État mais ba chikande ka boite ba si sande misala sikoyo esila na ndenge esengeli pona kotika ko sa misala mais so ba chiki na chevende mabe makasi kwa oyo basenga ki talaka oba oyo izai mulai mais sikoyo nde ba buka ngo se ba continuer kana toujours na eloko bazana posa ko sala. Sikoyo message na yo et pas konji ezali nini oyo basili ko buki tangi ali mona mboka bana ko sala a lelo komi sommaire message na yo ezali nini. Bon message nanga ezate l'état aza mokonzi nyonso ndenga asali musala na ye biso pe to ba locataire bon ba lukaka bon musuka esengeli ka price mais nde price oyo so bandozo ambongo sikolo wa bakanisi pona ko tika biso boye ti tozwaka ba price ya kosala ezwa mwa biso mwa ba jour mais na moment oyo ba continuer ka musala bango mais so ba tika ngo sikoyo ka boye basali ata eloko mote ebina mitema na biso ekosepela te tokonyonga pona
place to bandai kolia ozwa mwa 50 000 facile mais na moment où to komi sikoyo koluka mwa ba 20 000 30 000 mais eza kitoko te mais ba continuer ka nde musala mais ba tikangwi na cheve boete so batiki boye comme esika moko salite ba miyibi ba koya kosama kamwao ba miyibi ba banda ko botola ba mère ba père ba vie kwa aweza vraiment ba grand hollandais le cacao bana ba patron ayebite makambo o banini awa eza so batiki yango boye soki batiki yango boye miyibi bazala ni idée ya aibi abwakami na mai pa boye. Merci beaucoup Ndeko Bénard. Le message est passé to sur la peine Ndeko. Mbote Ndeko komona onani? Ouais, mbote papa nga komona nga Damso. Damso. Ouais. Souci na nga makasi ke na bande ona biso ba congolais loko mo ba retenir na mutu na bango. To somba ba place nyonso biso mba somba te. Il faut totala ba place misu o somba potale lo ba conséquences. To na ba famille misusu ba perdre ba bilo na bango ebele. Ba famille misunde bazana boye kotala boye ba piqué kutu ba nsu ba ba AVC kotala ba combien de millions ba dépasser mais ba ko sibisima ba ko buka eloko mo boye au perdre et bisanga ba locataire comme otaki na 14 ans c'est ba ngombo ou le temps mutazo ça mawa makasi to ana passe ka ko mona ba immeuble banda ko de ba tonga na ba pasi boye le comme ba bukana et ça la nga bien te moi message muke azaki na obande ko la ngelo na ko ebisa kabino bo somba banda ku bisoma somba te. Botala ba place au somba, merci. Ndeko Damso, message quelque chose ali. Sikoyo mokano les États-Unis ya kobuka eta que ozali pe moko ba imboka. Yo esali onenge ni ba immeuble koi. Na sepele kutu makasi parce que embouteillage ndenge komi na mboka. Tola posa banzele kota, so nzela le koti, nyoso ezala te. Likola ko somba ba espace ko kanga banzele komi ke yango moni l'État a eu ba décision que akoma ko buka ata 100 mètres abuka na etona potana nzela pona nzela lelo musala ba société mambo comme ebele yebisanga ta yo moko mais bazo buka ba tonga te mais ba buka ba tonga te bongo l'État siko muto a pesi ordre buka musana ezani est-ce que azo de dommager ba to azo buka c'est ça ma question l'État mo ratela bango mo buki bango lisusu siko atela bango buki yango est-ce que apesa bango tamo ba quelque chose. Alors message na yo pa mokonze kolo na to ba olanda ba simbani le pandeko papa Fachi Beton elo nga na koloba ka moko na ko soulever point na ngezaka ke kanisa ba o ba dépasser ke ta mwa muke na bango zongsela bango ko sa ta bango mwa muke malamu. OK merci Ndeko Damso mbote ndeko ba ki baba na simana nga pousa non boy. Alors message na yo zali nini par rapport à démolition oyo? Message na yo zali papa Constant Mutamba akangela biso Kabila. Papa Constant Mutamba akangela biso Kabila. Te bakambo te. E bakambo ne ba buki banda ko apona yo. Message no zali nini? Message nga zali babuki bandaka batu awa atani 50 bapesi bango tie eloko tie banda kuna banda sindaka général ekwei atani 50 bapesi bango bato za ba pastor ce que mutu musala ndaku a pesa okete akene wapi akotelengana pesa okene zate alors yo za d'accord te na za d'accord ta message na yo asuka message na ngeza li bakonza mboka batala ba souci ya bato babuki banda kuna bango batala ba souci ata mbongo moza la mke wafuta ata banda ku esala bango bien parce que tu lokola biso bakene wapi. OK merci le message est passé je ne suis pas seul je suis là avec l'équipe technique il y a PSB Nazali Ndeko mbote ndeko kombo na yo nani? Mbote kombo na nga Amram kombo passe oui siko yebisa biso mokano l'État azwi oyamia lolenge nkani bon selon ba connaissance oyo tozwi kilikili na yebi elega na deux contextes po babuka bo contexte ya liboso ezali soit na demande ya l'État soit pour na ba misala soit tu as régi des eaux fait les cas câble à courir fait les cas à sali demande à ba propriétaire ya mapangu ba meka ko longwa et puis à zone ça quelque chose ba contexte à liboso ya mi baleza soit botongi place oyo boko tongate soit bosombi place oyo boko sombate parce na nazaki a déplacement na ye na okuta awa babuki nazo ebate na deux contextes babuki na contexte nini voilà
Alors, il faut qu'on explique pour la population, il faut que faut pas dédommager. Ce dans le contexte, ça mis balé que bo sombi place au baro sombate, wana de bako dédommager exact. Mais dans le contexte, ça bosso ça que demande à l'État, à Sengi à proposer binobo longwa, tu as fait les cas, ben on va ça misala. Wana au moins il faut quelque chose bako réclamer. Tu comprends yo ndeko? Yebisa biso te kozali mona mboka mbongo ezali pasi bato batongi ba ndako na bango kitoko makasi boye basili na kobuka yango esali yo lolenge kani. Bon, esali pasi parce que biso pe toza délaper même nga soki na okuta ke pa na biso nde babuki et pa na biso babuki te mais ba voisin bande ko tokole na bango nazozwa da place na bango donc eza pasi kotonga ndako toyebi ko banda na brique aseti ko tombola c'est pas facile ce qu'on a se mettre na place à ba bailleur o ezaki maison ya ba indien bazo ba garantie ebele bazo so bazo ba garantie ba chango na ba affaire ba bando salela so na ka o na ebité ba osuka ndenge nini na ba locataire wana parce que contrat déjà sili tant démolition ça mi bo contrat eza souté. Est-ce que peut citer na bango na ba locataire? Bon, wana sikonde nazo ebate na contrat ba yokana ni. Mais au moins perte ça. Ceux qui locataires aza de bonne foi tel que qui bo humanisme ezali. Ko ba soit 10 mois, kozong c'est nga 5 mois, ba démolir ndako démolir. Donc so aza de rigueur kozong ça peut bon nyos. Alors message na suka na micro ya PSV. Message na nga suka ezali na kolobela gouvernement musalonde ba bandi et suka boete parce que ce que suki pe boye ozape cause ou facteur banditisme bato bando bomba na awa ba acte ya vagabondage bando sama ceux qui bazui initiative a kobuka boye za été ba banda pe basilisa pour ceux qui tikali boye inachevé 2 ans 3 ans et kosunga soute ebomi support tango za ke bandi ko ebanda ko participer na beauté esthétique ya mboka sonde komi boye faut ba remettre en ba bomisa. Merci ndeko, le message est passé. Mbote ndeko komo na yo nani awa tozali wapi? Mbote ndeko ngai monsieur Cédric. Awa tozana kitamo précisément na entrée à Montfleury. Tozana Montfleury awa. Tozali na entrée à Montfleury, tomoni démolition yuti ko salema awa. Na part na yo ozozwango lolenge nini? Bon, makambo esalami oyo pona ngai personnellement eza passe. Eza eloko moko boye komi kande baloba que la force reste à la loi. L'état nde asala musana e mais eza passe parce que comme on a bande comme sur le lot bazali banda à la belle étoile. Eza passe. Et si ka ezaki vraiment ko participer na beauté ya mboka. Obuka yango est-ce que batuwana ba pesi bango quelque chose ou l'état sur mokano ezali bien. L'état buki mazotonga te. Nde yango même eza makambo biso so toza ko mituna jour et nuit est-ce que ndenge l'état kwesi babiloko oyo est-ce que aendamiser bato est-ce que apesi bango quelque chose parce que soko tali même dans ba bâtiment monsieur ezalaki eza awa ezalaki na ba salle de fête ba salle de jeu eza même na ba salle à cinéma ezalaki na kata ba bâtiment monsieur eza mais ekwei nyonso wana ekei parterre ezala ba bâtiment monsieur eza awa ezalaki na ba locataire ebele ba locataire wana lelo baza la belle étoile na triste histoire na parce que mutu oyo azu charge na bango azate et puis le kambongo et salami brusquement na ebite ce qui l'état avertissaka batu mais na limité na monde salami mbangu mais il a passé mon frère. Alors batu ba rolanda yo na message ni repese pas ba mokonzi ya ekolo. Bon pona mokonzi ya mboka na kopesa ka message moko qui na nyonso dans l'ensemble de makambo sala manamboka oyo le ciel garant et puis mokonzi laka moko ye lelo yo biso so tout ça bana na ye faut asala fona parce que quand ne balobaka ke na likambo nyonso et trouva toujours solution quel que soit niveau to degré de problème et trouvera toujours solution oyo pe bakonzi to mokonzi ya mboka na gouvernement na ba ko pe ko trouver bato oyo solution mais ba tonga na nzela peme na mai lisusu. Bien sûr que oui, ndako oyo babiloko etongami le long ya rivière. So otai na simomo na rivière yango wana na si. Oui. Etongami bongo mais d'autre part ba ne balobaka ke ko sala la part des choses. Et ça les comme mususu ngo o sala to mutu o sala ndeko na mabe
otali pe avantage na otali avantage na yo otali pe désavantage ndenge loko oyo salami bandeko batongi na esika oyo esengi kotongama te wana naza koloba yango tu esika bandeko batongi eza esika efalaki pa etongama mais ntango déjà likambo esalami il faut toujours trouver solution. oyo embouteillage esalemi awa baoyo il faut bazonga nsima boye ye mpe azokende kaka eko kombo na yo nani awa tozali wapi? mbote ndeko kombo na nga ezali chez monsieur Jean-Pierre. Monsieur Jean-Pierre otali caméra betela biso liso tomoni lelo na entrée ya Moflerie démolition salami na part na yo ya miango lolenge nini? Bon, on est surpris, il y a comme on a que démolition hier. Est-ce que le bateau Batala qui a averti, est-ce que le gouvernement avait eu le temps à avertir le bateau qui était démolir pour na boye. Qui a été informé pour que bat démolir? Bah démolir sans que bateau soit informé, bah démolir sans pas préparer bateau, bah démolir sans qu'il y ait une information de la part du gouvernement ou de la part de la commune ou de la part de l'hôtel de ville que non, espace tel, et ça pour boyer, donc démolir vraiment pour boyer. C'est-à-dire que le gouvernement, l'État congolais, a aussi la Makambu, le col a yebi mibe côté, or que yemutaza kolo mibeko. Tobo était pas démolir, mais il faut quand même informer les gens au plus tôt possible pour préparer bateau, pour que yebi sabatou ceux qui to démolir awa en entendant beaucoup faire la place boy. Bateau ba démolir boy, baké wapi. Bila tegeli bango sikoyo. Site oyo eza site moko moto tegelaka bango kaka gouvernement. Nana buki bango.